Nabokasi ya commissaire principal ya la police ya ville Kinshasa, je cite le général Silvano Kasongo, le général compétent la ville est calme de la police nationale congolaise et possédaki na mobange na bouclage lobieleki na commune ya Makala kobanda 22h kino 5h du matin pour na kotrake bakuluna oyo basemaka terreur ya population ya commune ya Makala. Coup de filet à la police, bakoyaki na plus de 500 personnes ndenge kaka bozali komona boye. Arrivé sur terrain, le général compétent, le général Silvano Kasongo, ayambamaki en sauveur avec un pacte paix idéologie. Profitant en occasion, population va échanger qui boye et l'ongona général. De façon que les solides dans l'information à commune, les communicants, Tango ba présentaki bango liboso ya général Silvano Kasongo, population bango moko babandaki kolakisa nani azalaka kuluna pe nani azali na témoignage ya kitoko. Oyo bazalaki na témoignage ya kitoko bazalaki relâché sur les champs. Na tournaye numéro 1 ya la police ya ville ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, la ville est calme, a communiqué boye. Chargé, donc on a Beléa. C'est la bataille na police na 24 novembre. Ex 24, on a venu dans le Sénat, l'état-major ya commandement ya commissariat provincial. La police criminelle de façon qui n'est pas chargée, on a tout continué dans la parquet. Quand on a cassé, on a des difficultés pour la logistique. On a dit que d'ici là, on a lancé en mais en attendant, la justice est allée. On a dans le Zoom, on a d'ici là, on a opération comme ça. Ils ont dit à l'élo, on a commune Moussous. Et puis après, on a de façon que qui mieux est là. Population est la kimia. Et c'est qu'on a vu ces années quand la population est la kimia. Et tant la kimia, et là la kimia, on est c'est Nesengona mutema bukumestro ya commune ya Makala abakisa kipe boye. Bakondanaka mingi la police. Or que la police musala na yezali kokanga yo, komema yo esika oyo muntu oyo akusambisa. C'est le parquet. Mais bango moko kuna ba prépare quand même l'arrêté au nom de Baboye, Salaboye, parce que victime, quelqu'un qu'on va surcharger, Zalité, oh voilà, c'est sans preuve, Batikimut. Ce n'est pas la police. Parce que la police, c'est Moussala Naye Zali à Kokanga. Mais à Komemayo et Sika Oyo, Bakusambisayo. Et son risque Bakusambisayo, Bakeiko Laveyo. Où serait maintenant un problème à la police? Moussala Naye, parce que chaque jour, Joana nous, Boye Billy Foot. Oh, il y a la police. Ville Mobimba, Bango yo Bazali, awa. Salaire na yezali combien? Mais Mouto alali, tile royo nyos. Mais à Kangi nenge Bango Bakangi, à identifier, à faire quota de part et d'autres, et c'est après, Batindeli Bango Ba. Mais les royo Bakutinda Kuna, après une semaine et 2 semaines, mais comme le général le disait, Bakolembate,
musana bango ezali ka kokanga yo kendo tika oye lisusu to kokanga yo ezandenge wana parce que moi ya kosala autrement ezalité aka wana ba famille ya bakuluna oyo bazwamaki matanga ebandaka te ebandi olongwa wana bamemaki bango na siège ya commissariat provincial ya la police kuna esika wapi bakozongisa bango acquis de droit boyende ezalaka hekejo